Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Na balandi na biso nyonso ya Congo Check Check TV de partout vous êtes na pesi bino bambote na pesi pembote bongo na mon boss papa Simu Tombosu ko zali bambote belé na pesi bambote na ngape na maman Rachel Banfumu na eli bino so sujet moko ya kitoko bolingwa solo na lokuta na moko kosa lisusu ndamu na kati eza ba masolo ba sujet na zo la bino ka toujours pona kola musabino na ba fin de l'année otokota mobu moko ya malamu yango wana na zapenga mokote azana tantine fine à droite na gauche na tantine d'être na ko pesa bongo bambote mbote tantine fi mbote Marceline mbote pe bande ko na biso nyonso bazolanda biso ya Congo Check Check na pesi bino bambote belé bisika bozali na ko pesa pe mbote na tantine d'être. Bonjour tantine d'être. Bonjour Marceline, bonjour na téléspectateurs na biso nyonso ya Congo Check Check télévision. Bonjour pe na boss papa Mutombosi Bwisika azali respect. Naza pe na mutuna moko na kotuna ba invité na ngai bolingo eza nini. Bolingo eza nini ayebisanga vraiment pona ye qu'est-ce que c'est l'amour. Bolingo eza nini pona authentique. Marceline pona nga bolingo elingi koloba nini. Bolingo eza eloko moko esimba makate pe emona nakate. C'est-à-dire eza eloko moko invisible emona na ba geste. C'est-à-dire moi si mobali sera zanu pana azapana bango akokutana moi si na nzela alingi era alingi akokoma pa moi si ceux qui ba commis ensemble akoloko ceux qui moi si ana aliété akoka bien té ceux qui à moi si abima qui akuti moi cité et que moi si aebisa qui était akoka passer moi si peu de même parce que bolingo ndezo sala ke eloko ani salama ceux qui muninga liété muninga za bien té ceux qui muninga moka beli au moins muninga mso za décourager wana vraiment na lobela sur vrai amour ndengezala ba bengi bolingo solo et on a une loba na pesno ka définition ya mukuse na continuer après. To kine tantine fi a lobby to ko ka pe na ngambo ya tantine d'être ce que pe bolingo zani ni po tantine fi abi bolingo mo na raté eza na misutena te ce qui a vu no pesa bon solo bolingo eza eloko to mona kate mais misala ya bolingo emonanaka yango ponanga bolingo ezali respect mutuel entre deux personnes soko lingi mutu il faut eba ko respecter bolingo eza confiance entre deux personnes soko lobi ete olingi mutu il faut eba koza na confiance na mutua soki ayebisi yo ke eza boye soki ayebisi soki confiance eza te respect eza te nakanisi bolingo eza te donc mpona nga bolingo eza respect mutuel pe confiance mutuelle entre deux personnes. Na bandi boyoki ba définition na bango na bolingo pe toko kende mbangu toyoka sujet otoyaki nango lelo sans plus tarder na ko pesa maloba na tantine Odette ay ba ko bisa biso bolingo ya lokuta eza nini toyeba vraiment tantine Odette bolingo lokuta eza nini. Bolingo ya lokuta na kokoloba Marceline eza bolingo yo mutu akei na objectif moko clarté caché un objectif que okei par exemple pour na ba intérêt moko lucratif na ndenge ya koluka mbongo na ndenge ya bon amemanga na poto soki na komi kuna na bwakisa ye na koluka intérêt moko caché wana eza bolingo ya lokuta. Bolingo ya lokuta eza ke ozwi yo mobali obali muninga obali mwana mwasi ya bato ozoyeba ko respecter te ozwi neti eloko moko boyo osombi to objet moko na ndako na yo wana eza bolingo ya lokuta mpona lobaki bolingo eza respect mutuel eza confiance soki respect eza te confiance eza te en tout cas mpona nga eza bolingo moko ya lokuta Marceline. Tantine Odette abi bolingo eza confiance ceux qui confiance ezate donc bolingo wana ezate donc pona yo koki koloba nini bolingo lokuta pona ngai bolingo lokuta ezali nini ceux qui mobali alingi mwasi azoyele na maloba lokuta lokola test de tanga na classe les corbeaux les renards
mais en réalité na temane alingi na moi si angote azo ya kokosa kosaye même azo saleno mabe azo tonga et voir même après na simanae poso muto lingi moi sinon jamais kolonga Tantine Odette pour nanga la moni bino basine bo comme ça mibali lokuta pour linka ko contrôler makamne nyonso ba faire nyonso ndenge zo marché yo ye bakar donc na monga mboniza na bongo non Marceline koza bongote pour ceux qui te lobi bolingo ndenge nazolo bezali kamba confiance ngana za mwasi na yo tangu yo kosa makambo susu zo bombela ngai ezotalisa confiance ezate place confiance ezate okoloba te ke bolingo ezali poso koza tomona ata tokoli wana za pire ngai tangu toloba ko pire ngai aza kutu mobali note aza ka camarade molobi wana pire ngai moi likam na yo oke oyebisie moi likam mais à plus forte raison moto yo lobi ke olingi waza mwasi na yo boko vanda na ye 20 ans 30 ans 40 ans bolala kambe tout moko bolamuka mais yo za na we yo makambo yo yebi ya yebite yo pe mwasi de même oza na we yo makambo yo salaka yo moko mobali no yebite yo moko ndo yebi yango wana vraiment na monike eza bolingo te donc ponanga soki vérité ezate soki confiance ezate sincérité ezate katina batu mibale balingani te ponanga Tantine fille comment le moyo linga makasi nga moni bongo po bino basi boko misambel na bino mo lokuta bolingo ba environnement ni ba kamani ba zandenge nini dans place no solandaka ba makamuna ye ya moni boko misabongo lokuta jamais rebi bongo te mobali na bolingo tout d'abord falinga mwasi na ye po so lingi mutu so bobele secret aux mal à l'aise ozomona to boite ba secret mso ko zala secret so na ebisi mwasi nanga sepela te nanga linga makasi na lebise mso sale mabe mais au garder ozomona ezate ke mobile oyebisa mwasi non oza le kamoro oyebisa le kampo so yebisa te pesa pe na ba msusu wa garda biloko liwa pe lié akufi biloko na pe kei mwasi pe ayebite ozomona mwasi pe te quelque part na bolingo secret fezala te nde kama wa deta auto lobake na bolingo faut confiance ezala confiance ezala moi ça a confiance à mobali pe azana confiance ya moi si makama ba cache on a vraiment na bolingo ezala bien te on va rediminer deux à bolingo c'est ça Tantine Odette ngana moni mobali ko kozana likamoko to vérité moko ko koyebiso mazo banga bi Odette soki na yebiso ko s'enflammer donc tikana bomba ngokara tant on découvrir on benga ngata lokuta ndenge nyonso robenga azo banga oui c'est vrai parfois au koko banga réaction ya muninga nao tout comme moi si pas koko lobake soki na ebisi mobali nanga likambo na ebité à ko réagir ndenge nini tikana bombango kaka mobali pas ko loba connaissant ma femme ba réaction na e soki na ebisi likambo na ebi à ko réagir ndenge nini mais moi je continue à croire et je confirme que soki bolingo ezali ndengo yebelinga wana ke Odette a s'enflammaka soki pasaka ndingini yebisanga même soki na s'enflammer comme ezana cadre ya bolingo akoyeba toujours ko revenir parce que bolingo balobi l'amour supporte tout l'amour pardonne soki alingi yo vraiment ya solo suka akolimbisa suka comprendre akovani soka nasia papa olobini ochekize mikuna siko balobini basalani to lukaka ndenge nini to bongisa na kade kake bolingo ezali mais soki olobite ponanga vraiment limbisanga olingi ngate Tantine fille mona mbala zane pe na mwana abota Monika Rafi soki na yebisi kaka na bota bolingo na ngani ezokufa donc tikana garder ngo kaka ezala secret yo moni nde na sikina da question tiningai mobali no soaza na mwana eki abota quelque part siko yo ko kita bolingo no ko boya bolingo na yo babengi bolingo babi l'amour supporte tout mais ça peut kana kata supporte tout la ya mwana siko yo ko boya mwana na yo parce que oyoki sango mobali na boti eza sans instinct oko supporter quand ndenge ozwa bana no andako ndenge po ozwa mbala le contraire ce qui papa eli o mwana libanda et que lingi oyambi na mtemo mabe ke bolingo na papa olingo suma kazi
aolingo sous ma case parce que au comprendre mais ce qui papa na moi na libanda et que comme on ko la moi na papa na vraiment a recipérer surtout ko perdre pe bolingo papa na pour na likambo no sali te papa wana zobanga ko yebiso ki abota pour ko kima donc ko kene musika na yango bombi na eza la secret mais soka yebi ke nga za moi sine alinganga minga bombela secret bon pourquoi et parce que on a découvrir en c'est comme sous au moins que wana de ko sala mabi de préférence yé moko yebi singa moi sinanga tu vois na takande biso ba belle tokenda par-ci par-là na 5 heures na boti quelque part on ko tout monde que moi si aussi likame aussi lika vraiment mingité mais ceux qui a eu qui en place mususu on dire ko sala ke ba les côtés des ordres on est-ce que ndeti boza suna confiance c'est que lingano moi sans te comment bombe le secret mususu ko bomba mais moi na te moi na ba bomba kaite moi les azate que elambo dans la ton bomba ngo nzuluka na roboaka muto moi na te soit bilambo na rolia soit mbongo na redépensant mais on a ça va ko bomba mais moi na robomba était parce que aza mutu ba bombela mutu te aza mutu il faut yani na ndako po kimio epe na ndako bengi bana na so bana bana mino mususu o bengi ba on non on de kona bino bozwe ba makila moko aza ya na bino soit leki na bino bolinga ende bolingana c'est tout on appelle na ndako bana ba comprendre c'est ça tantino de te bon ko yo bolingwaso Tantina fille na ebite soka ka TV karato ni nezolo biso ko ndima po bino basi soka mbala yibiso nouvelle bon voir même na ba camarade a fille on dolingo banda nini ngombo bala bota omoni lo mo bon Marceline nazo ebiso ko bota mobali yango ni ko boma libala ya moi cité wa lingi mobali ni o alobi pena ke na lingi mobali nanga na lingi si ko bota ka olingi bon so kuti mbana flagrant délit d'adultère san o kuti ba yebisi yote yo mo kuti sur place na chambre na bino na banda jour no chuba mbano mbeli bon moi na kuto em sa bota ne kala et me suspend na moi sans déjà ba boyana mais moi na le quoi za muntu atikala o salani o supporter kaka nazolo ba bon pour la TVT non ezali nazo pesa ba maman conseil quel que soit faute à papa soko lingi mobali na yo ata kuta salimbe bango ya ndenge nini o ko supporter parce que ngana yiba mibali mususu balinga ka voir même ba leki ya basi na bango siko osandeni leki ya mwasi na ye alingi et ya bongo ndo supporter ce qui moi na moi maman ni basi baboya na kala okoki supporter te et bon oyo ya leki na yo osandeni na bande otela mbala ngo poison yon a bolingo c'est ça l'amour non obi l'amour supporte tout bon wana ce que on na katsa tout wana mais tout na y compris na wana ce que on wana pourquoi il faut linga moi sinon o lingi pe mobile no supporter ce que son belle na boti oboye parce que soit salé le AVC a osuba na bilamba o sa nyo so na bilamba o supporter wana ko dabando o sundole na chambre OK na yo poko bota pamba oko bota emsuna mama na siba boyana oboyi okangisi bisaka obengisi bato bavandi ba réunion et bon soit sali AVC soit ta bukani bakati makolomi bala komi koka na bando bando aider na chaise roulante no aider non c'est pas ça qui nous la boti non oboya non ça je suis contre. Tantine Odette na j'espère que qui makambo tantine fia uti koloba abia rondima na ye eza na ngona cadre bolunga ko supporter est-ce que yo ko supporter mbala ngo yukuna kia boti mapasa Marcelino ebi ndenge na lobaki ne bandeli bolingo eza respect mutuel tangu yo tikinga na ndako toloba te ka po toloba soki olinginga ozo respectenga. Je ne vois pas comment Okendo botisa mwasi musu libanda. Déjà le fait qu'il y a Okendo botisa musu libanda, ils ont manqué à respect panangai. Ozomona Marceline, ils ont manqué à respect. Ndezo sala kena conclure que olinga angati. Pour ce que olinga ingai ya fille vraiment pour nangai a fille mobalo alinginga. Ako respectenga ako honorenga akendo bota na mwasi musute po ebike Odette azali nde mwasi nanga nde ona respectaka azana era kendo bota mwasi musute mais ce qui est comme tolobito osani tondimika potoloba que c'est pour le meilleur et pour le pire mais pour nanga en tout cas c'est un manque de respect oyo je sais pas dire impardonnable mais insupportable nalobaka bon.
tantina fi pona yo mobali wana nda boti ni libanda ye na mwana est-ce que vous nini ndenge moko na bana o boti na kati ya j'espère que boyoki ba vie attention d'être na tantina fi ya lobi na ye ndenge azana bolingo lingi mobali na ye ataboti libanda arondi makaka bana wana tantino d'être de même ye pas bien kolinga mais ça na ko encourager ba papa te pour que no bote na bino libanda parce que bana basi na bino barondi mabana wana ezaraka to bongisa po eza mbula esika to sa malamu po to kota 2018 na esengo tantino d'être na te soza maloba ko bakisa na ndenge ka tozolobela bolingo ya solo na ya lokuta Marceline akobeta lisolo moko ya moke mpona talisa ke bolingo ezalaka ya solo soki vérité ezali entre bamwasi na mobali nayebi elenge moko azalaki na Kinshasa awa azalaki na mobali na ye na Kinshasa balingani au départ balingani na bango mais vu kaka mbongo banini mama ya mwana mwasi azolinga penza libala wana na mwana mbali wana te alors esainde nini kande ezala ba mama bakendeke ba église mwambu iboni mama pasa oza malamu bakutani siko mama wana azala na mwana ne na poto akutani na mama ya fille wana mama garçon ebisi mama fille ndeko mwana nangaza na poto alobi na lukela ye mwasi ya malamu aya kobala mais omoni mwana no wana mwasi ngana sepelaka na ye mingi mama alobi eloko tabi na kosola na mwana nanga na opesa o réponse mama ki asololi na mwana na habité il faut ndima mwana habité mama ngana déjà na mobali abia mobali no nzala wana eza libala ya poto mobali asi amonani yo ndima ngana oyebisa moninga nanga ondimi ba se mettre d'accord mama na fille na ye bandimi mama pa kayebisi moninga na ye mwana nanga andimi bakomi pe babengana ka tout ça. Mais qu'est-ce qui se fait? La fille a continué na bolingo na ye wazana na ye na Kinshasa. Zemi ezwa makate, zemi ezwa mi mama bienga ye. Ngana sina lakaki libala na muto apoto. Yo ifoke ka poto. Ake aebisi bokilo kuna leki nanga aza na province aza na zemi ezotungisa ye. Nazotinda mwasi ya mwana na yo kuna akende kosalisa mama leki na ye. Ye pa bi problème ezate comme mikanda no anoye pete to saina no eloko te mwasi akende mwasi akei nzoka mwasi akende kinde na zemi kokende mwasi akei zemi ekola kate ekoli zemi ekoli kote pe mobali azalai kuna asali pe mikanda azosala mikanda na ye malembe mikande si la kate mikandesi mama nazotinda mbongo boke balelanga mwasi nanga ndenge zala kaka bongo botindela ngai yepe mwasi kota kende na province aboti aboti mama lobi yo ndenge ozawana komelisa mwana wana mabele te po yo za mwasi ya mutu ozokende soko bandi suko melisaka mwana ba mabele banini eko revese yo komelisa mwana te mwana mwasi aboti atiki mwana na province azonge pa mama na ye na Kinshasa mama avansi abongisi mwana mwasi azongi na ye babokilo bayaka te baye bapesi mbongo libala mwasi akendeke poto te mwasi akei poto mwasi avandi ayebisi mobali ote nakendeki avana ya wana kendo saisa mama nanga tout ça po yatikaki abio mama mwana nanga mama abite yo kende soko kei okobengisa mwana akepa ebisi mobali sans lui dire que ye abotaki alobika mwana ya mama leki nanga nalingaka ye mingi nangina bengisa mobali pa bi problème ezate ayakaka auzaneti mwana na biso ya liboso po biso na ntoboti te babengisa mwana te babengisi mwana Marceline mwana komi kuna avandi kobote se mwa complication pona suka ka wana pona cadre ya lisolo na biso lelo moni que bolingo wana entre guillemets ya libala wana evandi na base ni na mensonge osomon evandi likolo ya mensonge oyo un jour na ebité soki mwana mobali wana a découvrir ango aboyi mwasi
biso basi tokoloba suke mwana mbali wana azama kamabe je ne sais pas yangwana nazo continuer kobeta sete koloba ete bolingo evandaka likolo ya lokuta te namoni bandeko mosusu bazao nalobelango pe na profiter bavandi na papa wae conjoncture kaka ndenge mwa babese ekoti mobali mwa pasi ekoti mama asalaka papa asalaka mama azwi mutation nani voyage moko ake formation na poto mama kendeke te mama ke mama komi na poto formation ezaki a combien 1 mois mobali ayebike naza asa mwasi na ngai na bala ye par respect par confiance a accordé ok voyez mission na yo il y a 1 mois okomi kuna na poto Marceline 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois mobali akomo bengo nakoya o nakoya otiki mobali anabana le pauvre monsieur azoye basute abanda wapi asukisa wapi lelo nazo lobo mama ana elle est partie 2007 lobi tozokota 2018 ça fera combien 11 ans okendaka pour 1 mois mama nanga ezaka bolingo papa atikala kaka azela yo siminzela okay papa atikali pe koto abalaka te abali te ke abali azwi musungi potala kaka yo zate ye moko na bana mobali pe akokite azwi musungi na ye avai na ye yo mama okomisiko na ba appel o intoxika kabana muke o papa na bino aboyinga azwi mwasi mususu abali na mwasi mususu poto uteko lobela likambo mobali aboti ya mais mwana neti wana est-ce que yo mama oza droit ya oboya oza droit oboya ete parce que yo nde occasionné lokwa oza droit oboya ete papa aboti yo simzelo ke Marceline wana est-ce que bolingo ezali bolingo ezate ponani yo mama nde ogafe ezomona mama nde agafe oye na libala obota obombela mobali ke obota poto zolobela kaka papa aboti baza pe ba mama o babota babomba okendeke kotaleka o mwana biso asuka o mwana mama leki na biso o boye na boye nzoka nde mwana naye menzambe ko alalaka te osio mona ovai na libala wana 5 ans 10 ans ozobota te nzamba tie yo contre mur obabi contre mur makwanza ti okoyebisa mobali wana ke mwana tozaka ne na ndako wana za nde mwana ngana bota nde yo kobota pona nini vérité ezate wana bolingo ya lokuta vérité ezate en tout cas okendelaki ba intérêt na omususu soko okende penza bolingo mbe okeka olobite omoninga nde nazao na mwana ana na mwe mutu autiki azate tata na ye aza irresponsable to ndenge ni me naza besoin naza na mwana nanga soki mobali wana pa alingi yo akotorize tomoni mibali babali basi o babota ye mobali abota te mabali ye alingi pe mwana ana pe bavandi pourquoi ne pas dire la vérité yango nazo insister sur likambo ya vérité likambo ya sincérité na libala il faut ezala akelongola zemi kolongola akelongola zemi balongola zemi mabe ba kolongola na zemi na matrice na ba trompe nyonso e baby moya bota lisusu esate omoni conséquence bolingo lokuta or moi mobali na Kishasa alinga ki minga zana bolingo na so Marceline ya landika ya poto omoni makamba libala ngo ya poto tozoloba na yepe pesa conseil muke pona bandeko na biso ya poto bandeko na biso ya poto soki po olingi ke obala mobali na Kishasa ekomaka mibala poto basi mingi baboyi mabala likola mibala poto batuna kanano ti mama oza occupé ce qui est bien oui naza occupé tu laisses pourquoi forcer parce que ça un poto comme le roi domination moro boye dominer biso bata Kishasa muta poto vraiment donc qui ba mi ba la poto comme le roi ba na top o ya biso kutu la gomme nous avons moi conseil na pesa dans la bolingo faut amour ezalande des modèles avec respect mutuel et respect entre moi ça pesa mobali pe apesa moi si on a vraiment des bolingo so et c'est ça on est aquí moni lo koso bana basi ozangi ozangi mobali no ya série ya Kinshasa ozangi na poto wana likwa lo koso na ba parents pe so moni mona zo kinzambe faut ozongisa na nzela kotika ka mona kende bongo tande komelie azangi akubota rasusite to ebite mbanya kolinga e
tokomi na suka na MT so tantino d'être pour kozwa maloba ya suka moi conseil kaka ke kaka pona balandi ya solo Marceline nde na lobi soki respect zali soki confiance sincérité zali nde bolingo eza ya solo tomoni bana basi mingi kozala déçu lelo po ete alingaka mobali na bolingo ya solo me bolingo ya mobali ezalaka nango ya solo te tomoni mpe bana mibali ebele kotikala déçu lelo po alingaka mwasi na bolingo ya solo me mwasi alingaki ye na bolingo ya solo te alors seul conseil oyo na opesa bolingo eza boloko te eza etumbu te eza ngambo te soki moninga alobi alingi yo omoni kolingi ye te soit clair soit sincère yebiseke te ngai namoni ke nalingi na ngai yo te plutôt ke osaka na esprit na ye oyebi ke ozosala nini obana Kinshasa balobaka obetake bala likolo te aza bale te aza mutu mutema ya mutu eza mutema eza bale te donc ozwango te neti bale bando beta dada obeti obwaki te bongo malamu te autant moi si respecter mobile autant mobile respecter engagement na yo zui et pas ya muninga na yo et je crois que wanande tokovanda na 5 tokomi bongo na suka ya émission na biso na pesi merci na bino bolandi biso na kopesa bambote na ngai na balandi nyonso et puis na maman Christine Madimbo wa kwetu mwasi apembe na pesi bambote junior mutombo le nécessaire na Anvers bambote belé héritier mutombo na pesi bambote Yvette Ndala na pesi bambote na ebite soki bozape na bambote bokopesa angana ko bosana te o ya biso oyo asalaka ke Congo Check ezala papa na biso Freddy Chibangu agetrad ye ayebi ke biso toza ya ye papa bonane yango toyebi ke tokosepela po yo ozali alors mbote pe na bandeko nyonso baza na poto nalobaki soki tobandi kotanga Marceline ekokoma o ngai bolobinga te ndenge nini oyo donc libota mobimba mbote na bino nyonso boyebi ke tolingaka bino soki toza ezaka po tozongisa esengo na bandako na bino tozongisa kimia na libota donc à vous tous une fois encore tolobi bonne année meilleurs vœux et toutes les bonnes choses. Tontina fine te posant bambote kopesa na pesi mbote na dessert mangai et mevoka ba dollar na bundes na pesi mbote mingi biso ka équipe biso ya télé Congo check to pesi mbote to lingio mingi à parier to za bandeko be to zo pesa mbote na France na Belgique na Allemagne partout na Europe mobimba na États-Unis partout to pesi mbote ba bonne année ba meilleur vœux en tout cas nzamba batela bino to mona lisusu ceux qui pe awa ceux qui kuna nzambe muka yebi en tout cas na lingi mingi botika malamu bonani na binangwa bonani na ba abonné nyonso ya Congo Check TV bo s'abonner toujours mamba kitoko ezali pe bokomona quant à moi je vous dis au revoir. Congo Check TV yasiba mutombo Congo Check TV yasiba mutombo